Ah bon, bien sûr. Ok, donc, pourquoi je vais vous dire ça? Héritier Watanabe, l'héritier de la musique congolaise. Aujourd'hui, on va parler ce qui est plus sérieux. Et après, ce qui est délire, na biso mbala sima. J'aimerais bien, sanga ba vie na bino, natina ya nzembo oyo ndeko, na biso artiste musicien na bino, mwana na bino, leki na bino, yaya na bino, abimisi lelo yo na marché. Bino bozoloba nini natina ya miziki ya nzembo wana oya komi désolé. Il est désolé. Alors, oya zo subir lelo eza plus de 10 ans, ezo laksa loko plus de 10 ans ya prison. Asengi ba grande dame nyonso, ba mama na biso nani Denise. Asengi mama na biso Chature, asengi mama na biso Olive, asengi ba mama nyonso ya mokili, ba pardon. Asengi bango bolimbisi. Bande konga nazotu na bino question. Est-ce que vous êtes d'accord avec le pardon de l'artiste héritier Watanabe? Regardez comment le mec il a pleuré. Regardez comment il a fait couler ses larmes. Pour les lois, ça veut pas dire que héritier Watanabe, il y a Miange Mille Démons qui est en route, hein, évidemment. Miange Mille Démons et Zananzela. Mais l'artiste héritier Watanabe a préféré asenga ba mama bolimbisi. Nzambe kuta kela biso likola limbisa biso ba masumu. Biso tuto yaka ato chaka minoko limbisa ka biso. Bongo nzambe na likolo soka limbisa héritier Watanabe. Biso ba mama. Ya monde entier to limbisa artiste et musicien te pourquoi? To limbisa yete pona nini? Voilà. Donc to limbisa yete pourquoi? Bon, monaki, bah live moko elekaki, on va essayer quand même de contacter nos frères et sœurs pour nakobanda nini dossier malembe. Alors, je vais contacter déjà maman Nabiso Toyebi ndeko Nabiso à moi si Oyo a vraiment partagé idée nangai makasi tozana ONG ya Mireille la japonaise aussi qui va intervenir aussi. Allô. Yaya Baleki, bonsoir. Excusez-moi hier, comme convenu, je me suis permis un peu tard pour nakoluka kobengayo. Natina ya dossier oyo omonaki par rapport ya nzembo ya ndeko nabiso héritier Watanabe. Nanu natio na haut-parleur. Est-ce que vous vouliez partager quelque chose avec nous, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Nazote on a haut-parleur. Naza déjà en direct, oui. Nazote on a haut-parleur o meka kosolo la muke alors. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonsoir. J'ai avec vous la marraine à Tatou, Binonyo Soboyebi, la marraine Yaya Balek Ebele, petite sœur Yaya Ebele. Nakoti que la place à Mekakoloba et puis à Lobanatina, ya Nzembo, ya désolé, artiste musicien héritier Watanabe. Bonsoir la marraine. Oui, bonsoir maman Blandine Osako. Bonsoir Lekmanga. Bonsoir. Donc, en tout cas, bonsoir à tout le monde. Donc, na komeka kolobela nanu likambo ya héritier Watanabe mwa mke na oyo elekaka sur biso ba mama. En tout cas biso nyonso tozalaka dessus, même nga ba mama ebele tozala blessé. Pour moni na lobaka nzoto ya mwasi eze loka kosakana na ngote. Nzambe po akela mwasi alalisaka mobali. Bato ebele bayebaka te pourquoi Nzambe alalisaka mobali po akela mwasi. Mwasi aza na nzoto ya motuya, nzoto ya korespecte. Mwasi aza moto aza komema bana na libumu, aza kopesa vie na mokili. Donc nzoto ya mwasi ezali nzoto ya korespecte. Mais oyo tomonaka na héritier ndeko na biso oya musicien na eloko asalaka ezalaka, c'est comme si afingaka ba mama. Mais omoni balobaka toujours toza bana nzambe, il faut ka toujours ko pardonner. Yango toujours na pesa katoli même na bandeko mibali, même na bandeko basi que soki lelo vandi osali video lobi na tindela ki kingandi keba lobi video wana soki bandi ko panzana e kozala malamu te, et surtout pour la biso ba mama. Mais na nzembo ya Timisi oyo asengeli yango bolimbisi. En tout cas, pourquoi pas tolimbisa?
pourquoi pas tokangela ye kanda ti wapi aza ndeko na biso mabe esi esalamaki toza obligé to pardonner en tout cas de ma part en tout cas nasi na pardonner mais eloko wana esalama lisusu te po il paraît asa asalamo soki na basi déjà misato asala yango lisusu te asala yango lisusu te arespecte nzoto ya bamama apesa bamama valeur eloko tozosengaka yango wana omoni leki na nga ntango ocontacte nga na bino émission eza émission moko très important éducatif et surtout mpona nzoto na biso bamama ezalaka exposé ce n'est pas bien mibali bayeba koma kopesa biso valeur bapapa bapesa biso bamama valeur ezali très très important. Merci ma chérie. Merci beaucoup la marraine Tatou. Nazalaki au courant moi muke na association oyo créaki na tina ya venir en aide bandeko na biso au bazar diminué na niveau ya République démocratique du Congo. Est-ce que c'est association ou bien ONG en fait? En tout cas oyangai ezali association. Na créaki association oyo ezali pona lisungi ezali ndenge nini ezali pona awa na poto pen Afrique. Parce que lelo so na lobby ke association to bandaka ko sunga l'Afrique. Mundele akotalela yo association na miso ya Afrique te azotalelo na d'abord na miso ya poto. Parce que même ici en Europe les qui la pauvreté ezali, souffrance ezali, bato bazo souffrir. Mais tant que nanu banda ba événement nyonso to traverser nanu na ke Congo te yango wana omoni na muke oyo tozozwa yango wana toza kosunga bandeko na biso bao baza ba sans papier bao pe baza nango bao ata bao baza na mitanda baza na ba difficulté ya muke ko tsambala mo mutabengi na fixe hein po bosse tsambala moko s'il vous plaît maman pardon. Oui. Bonsoir Ndeko. Bonsoir. Ndeko mwasi ndeko mobali bonsoir. Allô? Bon. Ya bale qui continue na yo akati azoyo kangate. Bon. Muto abenyo akoki ko rappeler hein. D'accord. Donc association to créer un pour na masungi. Même à niveau ya Congo, lelo tango na kotia makolo na Congo, na kosenga pe na ba mama na biso oya bakonzi. Ba mama na biso bakonzi, mama Denise, mama Olive, ba mama nyonso. Soki pe bakoki pe ko soutenir. Parce que toza wana pe pona ko sunga mboka na biso. Mboka na biso lelo ezo traverser ba pauvreté moko et comme na niveau moko impossible. Donc yango wana tozo senga toujours na peuple congolais biso nyonso to simbana na maboko po to sungana. To simbana na maboko to tombola Congo na biso même atana bamboko tozo vanda masungi pezanga kate tozana bandeko na biso ba congolais ebele ba ozanga mikanda ebele bazozana na ba foyer ba traverser ba moment où ezali trop difficile bazozanga écoute ya bandeko na bango écoute ya communauté zate yango wana ozomona tina ya association na ngeza wana pona zala à l'écoute ya communauté zalika communauté na nga ya Congo te ba communauté presque nyonso Angola eza wana Congo Brazza eza wana bikolo baza wana donc tina nango ya mwana yaya. Merci beaucoup la marraine yaya mutema. Merci maman. En tout cas pour ba contacter yo moi numéro à téléphone pour na ba maman ou baza intéressé ba s'adhérer na projet ya la marraine. Oui bazali vraiment ba bienvenue penza. Baza ba bienvenue. Ouais. Bagoyi ko contacter on ndenge nini la marraine. En tout cas numéro na ngeza wana numéro na ngezali 07 na okoki ko publier yo moko. D'accord. Olinga na publier yango yo moko ko publier yango ba balingi ba s'adhérer bakoki koya association ezawana tosunga mboka tosungana to avancer tokene mosika bandeko na ngai ba congolais. En tout cas bolingo eza makasi to la kisana vraiment amour eleki nyonso. Botala nakolo bakisa mwa muke ya ma chérie. Oui nazoyoka yo la marina. Tala ba moment où tozo traverser ba moment moko eza trop difficile.
le temps est mauvais. Toza na moment moko ya pasi. Tozo traverser moment ya malamu te. Eza moment oyo mabel, il faut to s'attacher na Nzambe. Tala nde tokufeli bandeko na biso ebele. Toza na moment oyo tokoleka lisu na ba distraction te. Toza na moment oyo pende il faut to linga Nzambe makasi. Bandeko nyusu bazolanda ngai. Tokangama na Yesu. To linga Nzambe. Tozo mimona boy, tozo vivre, toza tranquillité. Peut-être oui ezoleka na butu tozo yeba te. Na ba moi tozo tala me miso na biso ezomona te. Soto bandi lelo kolela. Marena botia na kati ya mura wa s'il vous plaît. Ozomona donc yango wana to s'attacher kana Nzambe, le plus important. To s'attacher beaucoup na Nzambe. Nazana lisungi moko na kosala ngo le 31 octobre. Ba mama oyo bakolinga ba assister, bango pe basunga na kosala na tokozala na porte de la chapelle na compte ya association Cœur des enfants la Marena oyo ezali na mama bonheur tokozala wana na porte de la chapelle na ba 14h tozo kene kokababa mapa moi ji miliki mama oyo amoni ki azali pe prêtre ya kosala lisungi wana alanda biso na porte de la chapelle toza wana pona kosunga mama tango toza kopesa Nzambe pa totalela biso na biso awa boloba nyonso bolingi muto ya ofinga ana obloqué na obloqué bino lelo ezali émission ya kofinga te lelo ezali émission nazo yamba bataminene oyo nazo yamba batu babinga bango ba mama ya haute gamme ndeti ONG Amire la japonaise azoleka pe kalate bomonaka baction asalaka mais kota kofinga lelo toza kuna te boyela biso ba conseil bobenga pona opesa conseil je préfère natala mana bato ata mibale mais message nanga côté ya kolela ba mama par rapport na ndenge balimbisi artiste na biso héritier Watanabe ekomela na matoyi naza na besoin ya koluka yolo bebele te limbisanga la Marena pardon des problèmes à ma chérie donc ba mama o ba moni ke balingi bacha biso baya to sangana de façon que to sunga ko kababa mapa na bandeko oyo bazana pasi bandeko bazozanga to lela ke Nzambe atalela biso nyoto na miso mawa Nzamba monela biso na miso mawa donc ekozala esengo makasi leki nanga kaka ndenge na yebisaka yo ke Blondine oza mwana moko botami na famille ya bien oza na famille ya malamu tambisa musala na yo kitoko na internet mema musala no malamu pardon nazwa la Marena pardon nazwa mutu moko mbala moko po bosola mbala mo s'il vous plaît nationa na ligne mama allô allô oui bonsoir d'accord c'est là ok merci beaucoup nationa haut-parleur hein parce que nous avons une conférence mbala moko natie la Marena en attente. Merci. La Marena ozana petite sœur na Manuela Kitoko ye pa eko partager idée na biso ya ba maman aza en ligne ye moko pe boza na boza bino mibale. Allô Manuela. On a battu sur Bazolanda Bisso. Blandine Osako, félicitations, émission Kitoko, Bini fait très bien. Merci. Bazoluloka Madame Africain. Merci. Bonsoir, la bande de Cognon sur Bazolanda Bisso. Ngai na intervenir par rapport à sujet na oya héritier Watanabe. Dit les autres banabiso, pardon, et la puissance est libérée. C'est une puissance qui libère. De konabiso a sengi biso bolimbisi. Ngai eta moi na Nzambe, na limbisi etant que maman. Mais bande konabiso basi. Tomi pesa nzoto na biso valeur. Pe ba ko valoriser nzoto na biso. Nzoto na biso ba mameza temple ya Nzambe. To batela banzoto na biso to pesa ngo respect. Le lonzo pa moi si ekoma nango sans valeur. Mibali bazora biso susu na considération te parce que biso moko ba mama toza na valeur te. To mi pesa na valeur na nzoto na biso te. Ba mama to milinga. Kala banda ikolo banzoto ya mwasi. Isomba mapango somba ba mituka. Le lonzo ta mwasi ekoma nango eloko pamba. Eloko pamba. Pona ni to eba ko se respecter te. Ndeko nanga héritier Azafar biso ata batamoki to pardonner yete Nzambe na likolo ayoki déjà pardonne ye. Donc courage ndeko na biso mobali héritier musala kitoko Nzamba pambolo musala kende liboso po pardon ezayelo moko ezara bien tant déjà à reconnaître ma bena sengi pardon bandeko nanga wa kotika la motema libanga kangeli ye motema boko pardonner italié mais biso mama tant que maman a pardonner ndeko nanga
asala ngo lisute azongela ngo lisute apesa biso ba mama respect pe ba valeur na biso donc on azaki nango mucha partager na bino yango wana nalobi ndeko nanga Manuela Kitoko balobi mwana Hollande pays bande makambo bino nyonso botalaka Manuela Kitoko tozali babantu ça veut dire que tozali milangi ya pembe te tango mabe yaka moya kovandisa pe mo local mezate mais na kati na biso boyeba que tozali ba mama toza pe na ba projet toza pe na makambo ya osala bino mo bomona live ne tout à l'heure na mobali na ye John Sambi bazalaki ensemble parce que ezalaka ba fi ya internet on dirait bandumba ba finga biso de tous les catégories mais tozali ba mama na kati ya ndaku tozali ba fille future femme oh ba benga fait ba future épouse ya bandeko mibali donc en tout cas lelo Manuela Kitoko apeseli bino maloba o esengeli aloba na tina ya ndeko na biso l'artiste héritier Watanabe Manuela merci Blanche. Manuela Kitoko alors ngai bazo yebisanga bazo comprendre te yo mama bana 5 mon dirait neti obota to kopesa bandeko basi po tozo sola likamba bomwasi tozo so makambo héritier Watanabe en même temps tozo so likamba bomwasi secret na yo ezali nini pour maintenir nzoto taille makambo kitoko merci na parole Blandino Sako na bandeko nyonso bazo landanga kobota mwana moko mwana 2 3 4 5 eloko balobaka nga na bana 5 eloko nyonso na vie eza organisation ngai Manuela Kitoko na sala ka nettoyage nanga na butu soki bana balali na zuma téléphone nanga na oswana bandeko nanga to na oswana mbali nanga na osala nettoyage na tongo tango lamuki na journée wasu na musala osala te na lambaka na butu nyonso na sala na butu na tongo eza soko lamuki okuti cuisine propre donc wana eloko osala te eloko forcé te donc nazwaka temps ya repos nalalaka trop na moi po beauté ya mutu eyaka na pongi mutu soko ozozwa repos bien ozolala bien yango nde ebendaka beauté ya mutu surtout bana basi biso bana basi tolingi kosukola nzoto na biso mingi na bama ya moto mama soko koti douche osilisi kosokola ma ya moto normal toza obligé il faut to lekisaka ba glace likola mabele pona ko gardaka mabele na biso misumi donc nazala ngana mingi na sala raté ba repos kaka repos kozwa soin ya nzoto ndenge esengeli. D'accord, merci beaucoup Manuela Kitoko. Toti ke la ba place na bandeko na moni la marine azwa ki appel moko rapide na luka na zongi sala makati ya zongi sala marine donc on a zaki na mwanda mpona lelo yango wana Blandino Sako émission Kitoko donc va gros bisous. Merci beaucoup ma sœur, merci pour le soutien. Yebisa zo mon naza déjà po yepe balobi mwasa mundele. Il faut ya koloba comme héritier Watanabe po tozala biso na bino vraiment tango likambango ekweya na ninga artiste mais a regretter makasi. Moko pe na yo mobali na John Sambi Léopard azo yoka désolé wana alo babite aleli penza na mutema moko aleli penza na ye yo siko ozu place ya kolimbisa ye na ye mobali na okuta azu place ya olimbisa héritier Watanabe bongo siko ozu toza bata masumu ne Blandine biso bata mokili tozalaka rapide na kobamba mutu mabanga ngai na jijaka mutu rapide te toza batu toza na droit kosala ba erreur mutu aza mutu normal aza na mai na makila na nzoto tosala ka ba erreur po toza nzambe te eza na seule personne o asalaka mabe te ezaka nzambe tant que toza Yesu nzambe atindaki Yesu na mokili po na nini po te biso tozwa lobiko héritier aza mutu lokola mutu nyonso akoki kosala faute oyo asali nde mpe nga Manuela nakoki kosala yango nde mpe yo Blandine okoki kosala yango eloko grave eza wana te eloko eza kaka nde important prochainement ndeko mobali akoma susu mayele baerreur oyo tozongelaka même erreur te erreur oyo esalami ese répété lisusu te. D'accord. Donc tolimbisi ye tolingaka mingi miziki tokoyoka tokosomba donc mingi olobeza te ba gros bisous na ba oyo anga bana na nga na moni bino boze ebele kuna ba gros bisous na bato nyonso bolinganga na tikio. D'accord, merci beaucoup, merci Manuela Kitoko. Tozo continuer toujours na tina ya nzembo. Tozo continuer toujours na tina ya nzembo ya ndeko na biso artiste musicien na biso héritier Watanabe la poule galamagma balobi l'héritier de la musique congolaise. C'est un artiste vraiment na kozane sengo makasi je vais faire intervenir quelqu'un. Oh bon mona est vraiment mingi pemeni ya héritier Wata surtout maman présidente Azali Regine Lunga Bobo Belo Eide balobi lisu ya mokonzi donc Azali je grâce Mbizo aussi qui est là
Donc, maman et Rachel, bébé star, hein, bébé star. Oh putain. Oh putain. Ok. Pardon, Naluka. Les gens na téléphone, nous, toujours salé la live. Nazwa numéro parce que Abanda Kola lisa déjà moi c'est Abatou grâce Mbis elle voulait vraiment parler ngam nazu retard grâce je suis désolée ma chérie Naza vraiment désolée Makasi putain je m'excuse hein il fallait en récupérer numéro à grâce maman Rachel il fallait normalement au moins on va essayer de la joindre si elle peut. Allô ma chérie, je suis désolée, je m'excuse ma soeur. Je m'excuse, non, qui Rachel Azo Seka. Mon bébé, bonsoir. Tata Blandine, hein? Comment vas-tu? Oh là là. Je suis désolée ma puce, hein, grâce. Donc, vraiment, je m'excuse. Amélie Massouba, bonsoir. Donc, tu sais, comme tu étais au courant, toi, tu es parmi journaliste confirmé à Poto. Oyo babanda ko soutenir héritier Watanabe ya lelote. Oh, bah, soutenir artiste et musicien, il y a les lotés. Donc, s'il te plaît, grâce, est-ce que tu pourrais dire un petit mot par rapport, il y a Nzembo, il y a désolé, héritier Watanabe, Batouba yo Kayo, s'il te plaît, ma chérie. Je ne vais pas te garder trop longtemps. Je te mets à nos parleurs, hein. Allô, bonsoir, grâce. Bonsoir, Blanc Blanc. Bonsoir, ma chérie. Ça va? Ouais, ça va et toi, tu vas bien? Ouais, ça va. Et la petite, là, je l'attends crier, grimper de partout, hein, grâce. Moukolo bote, c'est mon azala nango, ndimangote, hein. Tu sais vraiment que tu me fais plaisir. Je m'excuse pour le retard, ma chérie. Non, c'est pas grave. Moi 10 minutes. C'est surtout plus c'est comme un désolé. Il y a héritier Watanabe. Bazala Kiwana Natina, il y a qu'au soutenir artiste. Yoku toza mutakati kati lokola ngai toyebi choc oyo artiste vraiment azwa ki akoka kiti il était vraiment anéanti il était vraiment asténié na situation wana azo besika ni na lobi indépendamment ya volonté na ngande likambe salami mais est-ce que olanda ki maloba ya azo yemba na maya misu ya kotanga wana grâce qu'est-ce que tu peux nous en dire par rapport à ça? Héritier aza musicien ya passé, tu vois. Et il est là pour faire plaisir à Basti, voir naïe déjà Basti Balimakango, façon de chanter. Aïe que Azam musicien Basti en fait, tu vois. Pour un musicien, c'est Bazara musicien mais Balingaka Bango, mais surtout Basti de Balingaka Bango, tu vois. Voilà. Moi, la Yukintembo, j'étais touché dans ma parole, Ntembo. On a sur 10, n'empêche ça pour ne pas nazala balobani optimiste, hein? Optimiste ou bien cocotte la moto, hein? Voilà, n'empêche ça 8 sur 10. 8 sur 10. Et pourquoi 8 sur 10 grâce? Mais si on a le 10 sur 10, même si on a fan, on a commis penda fan à ma casse. Merci pour la déontologie journalistique grâce Mbizi. Merci beaucoup ma chérie. Au répondre Kitoko. Ben ouais. D'accord. Mais ça un morceau moko placé par ndeko na biso héritier Watanabe alobaki que non quelque chose sentiment il y a quelques minutes et ça lokola mutakoti plus de 10 ans il y a prison. Qu'est-ce que tu as ressenti comme hein? Au monde na kati ya mutema na yo tongo alobi eloko ya erreur il y a 1 seconde. Et ça lokola mutakoti plus de 10 ans il y a prison. Hein? Bon, à lobby, ceux qui te comprennent bien, il y a le col à mon à la Congo, mon à la Colo, à la Sexé, à la Macambo, à la Bisotolobaka. Mais Motoana, Dixé, on peut perdre dans 1 seconde. Dixé Kaka. Donc, Congo, nous sommes tous les néantis, nous sommes tous donc,
perdre en fait valeur na yo na succès na une seconde na pamba kaka. Mais carrière à moto et des années pour construire en haut. Et c'est un sacrifice, et c'est un obéissance, et c'est un makambo belé, et c'est un patience, et c'est un pensa pour construire carrière. Mais carrière au sali bané. Mais pour perdre on peut perdre donc n'enga expliquer quoi, on peut perdre on peut na une seconde. Dans la une seconde to koza mayele était donc carrière ça nana ça na moko ebisanga tous les jours. Alors balangai oza balanga omoni oza grâce mbisi. Succès na yo makambo na yo eza na maboko na yo moko et dépend na moto te eza nani na maboko na yo. Donc ça veut dire songi songi wana ya mimi CLT. Ya Joli Mayala. D'accord. Donc quand on a carrière nanga début abano ebisanga grâce au simbi maki na maboko. Donc maki wana osimbi na maboko fo eba ko batela ngo. Fo simba maki wana bien. Parce que maki wana eza na maboko no kaka soki glissera ekue kaka. Ça veut dire au perdre maki, au perdre nyo soto. Mais maki wana pose ngo na maboko. Au sali ba sacrifice. Est-ce que vous comprenez? Pour ça, le sacrifice, c'est ce qui est dans maïs. Quand on a un sentiment, peut-être, on a un sentiment, on perd de l'ikinayo. Donc, carrière et ça, et là, comment boyer? Donc, n'a eu qu'une héritier, à l'objet belé. Ce qu'on a vraiment dans l'histoire, vraiment, on comprend que artiste à lobby est belé, quoi, tu vois. Non, à l'obby, nous, vraiment, oui, tu as raison, ma soeur. Donc, voilà. N'a pas ma campagne, donc, au cas où base m'a boy et si ça fait carrière. Mais ça base. Mais ma base mon tout c'est d'accord et match satan. Tu vois? Voilà. Au cas où la base au sol no base, oui. Mais base ou a résultat et ça n'est. Et match et qui point d'interrogation. Donc base mon tout au cas où la fait carrière c'est bien. Donc il a chanté tout, il a tout dit. Voilà. Voilà. Ok. Je ne sais pas si tu as encore un dernier mot à dire grâce à Vanaka Tayoko, là, Lisa bébé Nabiso. Mon bébé que j'aime trop, bébé Rachel. Merci vraiment, Blondine Osako. Merci vraiment. Merci, Nabafan. Héritier, Nazo Poussé Bango Kaka. Déjà, félicitations à l'artiste. Déjà, presque 200 000 vues. Na 2 jours. Donc, moi, je peux que l'applaudir déjà. Donc, déjà, na Nzela et Abia. Donc, photo yeba ki eza album na nebimité mi ange mi demo et ko bima peut-être na fin du mois ya mois oyo ou bien na début ya mois prochain. Donc, album mi ange mi demo. Donc ça n'a rien à voir na mi ange mi demo. Oyo za ka nze momo ko boye et ko sitaye na l'autre là quoi na mi ange mi demo. Oui. Na zo chance na yo ka nze mbo ma Rachel Futa wazando ya mwana nanga côté nga pe ba boki nga na nzembo wana na pesi pe merci na artiste nga na za chance na yo ka ki nzembo wana na studio sumo na keneka ndenge za ta artiste abenga nga abi ya koyoka musala na yo ka nzembo maka chef puta kaka parce que ezaki na butu quoi. Donc na yo ka pe dibanga na nga mais na mona ke na sontaine ke artiste ayembi ça na yo ka nzembo ka chef puta c'est goga oyembe do artiste ayembi penza bafana kasi so osilisika na otia mo extrait wana ya Rachel Futa. Non, Rachel Futa bayembe na mi ange mi demanda na bimité. Oui, omoni mo extrait wana ta wata parce que atindelanga ngona WhatsApp. Voilà. Rachel Futa. Voilà, ayeba ngo pe voilà. Ya ngwana. Donc, ma Rachel Futa zu mamba, donc biso to su mamba na nzembo bana mi ange mi demande to su mamba na nzembo. Donc, na comprendre que ce qui te nzembo o ya Rachel Futa déjà bien, c'est que la nzembo no surtout déjà bien. Tu vois, artiste a travaillé à 8 ans, on a eu 3 ans pour préparer un album même mi ange mi demande. Parce que après ça, bimi, mais lui il a vraiment pris son temps hein. Voilà, il a vraiment pris son temps. Maman na Rachel bébé star. Motuna moko ya suka pona tika yo ezali boye. Omoni liboso, qu'est-ce que tu as remarqué de nouveau et pas ya héritier Watanabe? Parce que si je me rappelle bien, il y a une époque où on a 2014, 2015, 2013, on a 16, 17.
abanda bana fula bato ebele ya ba yo yebi batabalabala mais lelo yo héritier akoma kotambola ye moko o remarqué attitude ni parce que yo nanga toi na chance ya komona héritier Watanabe sans avoir ya kopelisa téléphone ou to caméra air nyonso tu vois un peu omoni. Qu'est-ce que tu as remarqué de nouveau à lui en tout cas comme artiste musicien? Héritier oyo Loba kaka. Bon, héritier déjà bato bamonaki na angle mo boye héritier moto meyenge héritier moto boye héritier moto chaud héritier boye mais déjà biso na sujet moto mona héritier a changé donc na ba fulu déjà nyonso ti ba fulu ba désordre nyonso tout ba désordre oyo twanamona ba désordre oui donc héritier ezalaka lisusu te donc héritier akoma mpenza donc maboko pe donc on pensait que ye moko alobaki yango alobaki ke makelele babe nde esala mosala te mosala eza nde ndenge akoti studio ndenge abimisi nde mona ye désolé eyesa makambo nango voilà asala mposa te mpo basala besi be kasi bika longola kadesan désolé na obina désolé non ensuite asala mosala bien tu vois ensuite asala mosala bien donc héritier oyo ya lelo vraiment bato nyonso baosepa na ye bato nyonso to baosepa héritier parce que il a mis de l'ordre assez ordre na makambo na ye parce que héritier c'est un jeune hein héritier aza papa te donc héritier c'est un jeune donc il a compris il a âge baloba âge ya maturité ya maturité puberté donc héritier aleki déjà âge ya puberté te comprendre donc afin na âge oyo kama âge ya puberté eza pasi te comprendre donc héritier je l'aime beaucoup c'est moi c'est Aza héritier à Longwe maison mère moi je peux dire peut-être bon là moi si na été na ndeko na ye mais là peut-être moi ça parmi batali boso ba yeba ki héritier tanga ki l'équipe pour première émission ça na kina aussi que na aéroport donc ça veut dire que avant de faire l'émission otonga ki to sololi to na yeba ki nyonso tout donc je suis la première personne il est moko lobaka orchestre na ye nga pe na bundi na pona orchestre na ye tu vois na jeté moi j'ai cru en lui dès le début na bana ça y est omoni yo okel musika omoni yo ngako na bana tumbola ya ta la maison mais na bana tumbola na pati wata ele mo ko nini na bana sexai ta wata ko ko le ba yo o ko la décision ya kolongwa. Donc voilà, je pense que quand même aujourd'hui je suis fière de ma carrière et c'est parce que nous devons monter Bundelaï. Il y a des buzz, il y a des maquillettes, les musiques. Désolé de Bundelaï, nous faisons un marché. Donc moi je le jette des fleurs, je le dis à plein courage. Donc c'est la camille en des mots. Donc c'est ça la promotion pour voilà, c'est notre travail. Et puis message, Fana de Missinzemo. Fallait avec M. Nzembo et m'a équipé à frontière dans ce soir. Oui, tout à fait, oui. Ouais, et bien hier, hein. C'était hier, ma chérie, c'est là qu'hier, oui. Ah, d'accord, désolé. La veille à Bimisi hier. Ouais, il en a qui. D'accord. Ah, ok. Donc, fallait que, en toute la vie, c'était un beau cas. Félicitations, oui. Voilà, donc, félicitations, c'est la artiste, c'était un petit choco. Donc, il y a un décat, Bajalou, naïf, quoi. Donc, oh, gracias. Donc, félicitations à l'artiste Fally Ipupa du Temple à Merveille. Il y a bien accueilli Mobutu. Donc, voilà. Moussala Kitoko. Donc, nous devons soutenir ça. D'accord. Grâce, je vais te garder quelques secondes. Je tenais vraiment à féliciter moi sur Bomoni Azoloba grâce à la sexy. C'est une fille, le loi comme ma maman, je vais l'appeler quand même une femme. Mais à l'époque, je l'appelais une jeune fille. Elle est entrée dans le monde Oyo, nege moka lobaka, na banana basiti me bande ko kanga vinangai.
Tindenga azwa nzela na yemoko, azwa épanouissement total. Mais ça, je peux vous le dire ce soir, messieurs, dames, bino batubo landa biso. Bon, mon artiste et musicien, pas pour ça, mon toupembe naye, il faut comprendre qui est la personne. Grace Mbizi, ce n'est pas une personne méchante. Abima na look naye, madame la sexy, mais elle n'est pas une genre, ndenge bino bokanisa kabiso wana. Voilà. Grâce, je te dis, vraiment, je me disais, et je tenais vraiment à te dire merci pour ta carrière. Na yo, na nuesilité. Mais côté bémission, na mona ko diminua, na yo po yo moko koma ko yemba. Et moi, je suis parmi les personnes où on a soutenu vraiment nzela yo ozwa pour na ko éviter pour na ko sa différence, hein. Tu vois un peu parce que zalaka oye au koti au sali moi carrière au tikeli batu mususu ba olanda na sima. Tu sais avoya Tracy Mbelenga pro la même magique na moi sinaye Glody Diasuka. J'ai vu Glory Olangi na Kinshasa, elle parlait du bien de toi. Tracy atikali koloba mabe na yote. Lelo soki Tracy Mbelenga yebana, lelo soki ba Glody ba Gloria, tout le monde y compris wana. Ba Christelle Kabe ya oya koma mama bana pe ba gros bisous esika azali bazala toujours reconnaissante. Tu es une femme oyo se permetta o écarter ba ngani que tu as pu éclater des choses ba lo ba nini mutakoki kokimisa yo azate donc otiaki libaya makasi. Wana n'époque wana biso na toza ba madame kota libala hein yo moyebi. Donc vraiment félicitations encore maman Rachel, félicitations. On est là pour soutenir tes projets et surtout tu dois compter sur moi, sache-le, je le dis publiquement. Hein. Moi, je ne suis pas le genre de personne à aller à gauche, à droite en tout cas. Donc, on a félicité yo et puis un grand merci Nandengo moi tant yako solo la nabiso à cœur ouvert. À cœur ouvert. Non, yo oza ya kati. Oyebi ba faire quoi c'est tout sur la boye, faire un peu beni, lipanto un peu beni, on comprend. Tout à fait. Est-ce que la leçon à faire que non, na yamba na solo là, on comprend là? Tout à fait. Donc, tout ça na ba artiste dans mon salon de toi le quoi ba soldat. Tout mon salon benga na une au télémi. Voilà. Donc, mais je pense que la moto peut au télémi là. Pour moi, je peux benga na une au le bité na ronfler. Voilà. Donc, yo za ya kati, za famille donc Merci beaucoup ma chérie, protège bien ta petite famille, na papa bana nzambe akoka kobatelo ayo na libota mobimba. Grâce à mon hôtel et melon na vie azate. Ça je suis en train de le dire publiquement là. Mon hôtel et melon na vie no azate. Tu as fait de toi ce que tu es, l'image que tu fais au jour d'aujourd'hui. Tu nous as montré que tu es capable d'avoir un enfant. Tu nous as montré que tu es capable de constituer une famille. Tu nous as montré et tu as expliqué au monde entier que toi, ta priorité, c'est ta fille et le reste vient après. Ce n'est pas donné à n'importe qui, Grace Mbizi, la sexy. Gros bisous à toi, gros bisous à la petite. Et bambo tebele na papa. Bozala malamu en tout cas. Nzambe abate la bino. Oui, bambo na batino surtout, balinganga. Nanga il a soulevé le comment boika vite fait pour na kata et le comment kolobi ba gloria tout motema mabete ce qui motema mabete tu vois ba te peut voir la nabiso c'est un concert aussi but yo moi osana témoignage à Grace Mbizi tu vois au lobby c'est une fille bien tu vois pour ba te suite ba déjà ka ba te la telimba mo ka moni osando kaza mo tabakiti ba je kanela te me ba ye beauty tu vois. Donc, na vie, cause à la montée, maman bête, cause à contre, dicté à batouté, cause à la contre, dans la vie, tout cause à monter ma pembe, ça va pambola kayo tous les jours. À pambola kabana nayo, à pambola bakoko, no pomtambe, c'est même écrit dans la Bible. Dieu, il sent le cœur, il voit même le cœur. Donc, à fonctionner, c'est là habillé ma moto, c'est là fonctionner, c'est là monter ma moto. Donc, ça va pambola moto, c'est là monter ma moto, c'est ce qu'on appelle la chaîne, de ça. Na pete bénédiction est-ce que bato bakobika na sima na ye aomona motema na ye te Grace Mbizi par rapport à motema na ye soki na pesi ye bato mpe bakozwa ebele na sima na ye ça veut dire que nzambe ntango opesa eza mpo na yo oui mpo bato mosusu mpe baprofite mpe na bénédiction na yo est-ce que comprendre nga tala bima Grace Mbizi tala bandi mosala na nga na début j'ai su bato nyonso tu bayaka ke Grace pesa na apesi nga loboko nga mpe na pesi. Tu vois, je suis fière de la carrière nanga, que la carrière nanga pe na boti bana. Donc na boti ba grâce témo, le grâce témo comme que les États-Unis, pamba et je suis fière. Eh oui. Na grâce na binisa na maternité na binisa moi quoi. Quand je suis jusqu'à la maison, na moni grâce témo aux États-Unis. Oui, parce que ça allusion na nzembo avie beaucoup moko tourna clip na ye. Oyo ezalaki na zalaki na maternité. Ebi nzembo ngo bando seka. Lelo komi ouais. extrait wana tu vois. Ouais. Même parole lelo. Sinon la bota, na
la bota ebele mais même si nalia kananga te et ça c'est que le lende nazo kolela na lia tu vois non mais ala bati mukutu pe na lia kalokola ba Claudie ya suka Claudie mo kuta za mais na tindeli prepare na tindo mbongo donc yemo ko yebike afona puta de pas dire mais c'est que le na koma na poto c'est le na koma je vous suka yemo ko puta ça va senga yela na kamba bango ba dire yela Mike le kamba ba puta sans problème yela Mike kaka ba le reste puta ratia Maman Rachel yo asuka yo ah ok, ma copain, d'accord, merci beaucoup, merci ma chérie, bonne nuit. Hein? Merci beaucoup, bye. À la prochaine en tout cas, bisous, bye bye. Okay. Voilà, vous avez bien entendu Grace Mbizi la sexy maman na Rachel bébé star parce que nakati na biso bana lo bazo albota kat mais veut dire que aboteli abino mwana ngablani no sako mama bana 2 Josiane Mondele mama bana 3 Manuela Kitoko mama bana 5 futur bébé pe azoya kalate en tout cas donc ba fille moko sans complexe tozo continuer tozo sola likambuya. Désolé, ya héritier Watanabe. Brenda la Magma, bonsoir, sois la bienvenue. Signalez Spiritas Mobake, Naza des gens en ligne. Hein? Naza des gens en ligne en tout cas. Désolé, ya héritier Watanabe. On parle de l'artiste héritier Watanabe. On essaye de comprendre qu'est-ce qui a poussé héritier Watanabe. Au lieu Abimisami Ange Mi-Demon, il a préféré Abimisana nous désolé. A préféré, oh my God. Ok. Allô, bonsoir. Oui, madame. Oui, bonsoir, Ndeko. Okoriko kita volume, côté Moussou peut revenir, bah, écho, en tout cas. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bonsoir, Landoula Fabienne. Bonsoir, Fabienne Makaya. Bonsoir à toi, Brenda la Magma. Bonsoir à toi, Manuela Kitoko Zomondele, madame. Oui, bonsoir, Ndeko. Olingi Oloba, par rapport à ce sujet, désolé, il y a album, il y a artiste musicien, Nabiso Héritier Watanabe. Ok, je vous mets sur haut-parleur, s'il vous plaît. Ok, la question, bonsoir, maman. À votre ok, la bien à partir de l'éther, la fête, bonsoir, Nayo, maman Blandine, et puis, la bande de connaissances, savoir la Nabiso. La lingi, juste, on a intervenu dans ce sujet il y a Ndembo Tukobima, désolé. En tout cas, Eloi Bosso, la PC artiste Nabiso, félicitations Mingi, na Ndembo Assi pour ça, la pour Nabiso ba maman. Tellement qu'à reconnaître valeur Nabiso ba maman, na Onyon c'est les kaki. En tout cas, on a félicité à se déchaîner vraiment, au sentir vraiment que artiste a yembi vraiment la carte à monter manae. Des fois, moi-même j'ai des larmes aux yeux. En tout cas, Eloka non Lubanae, vraiment, félicitations, courage. Tu as accepté mes excuses, Nae. Je suis la première à lui pardonner. En tout cas, la pardonné 1000 fois. En tout cas, on a fait un gros bisou place à Zab, en beauté. D'avance, tout ça, on écoute une box. On a fait ce qui va remercier la part là. Ouais, au Béni, précisément à Londres, hein, aux amours à Londres, oui. Oui, nous allons à Londres. En tout cas, pour moi, la CPI, en tout cas, nous répétons à chaque fois. Moi-même, j'ai des larmes aux yeux. Ce nous mes larmes coulent. En tout cas, vraiment, au sentir que, Moutouayembi n'a qu'à mon thème. Donc, à se déchaîner, au canard passi. En tout cas, bonne félicitations. Voilà. Félicitations vraiment que Liboso. Biso ma maman t'a accepté pardon naé. En tout cas, mon toi est reconnaître ma faute. Et asa béni, toi reconnaître ma faute c'était asa mon tout. En tout cas, merci maman la PC merci na ndenga reconnaître ma faute naé. Biso ma maman t'a pardonné à que Liboso te foulier. Ok, merci, bisous. Bisous, merci beaucoup pour tout. Merci d'avoir soutenu l'artiste musicien. Bonsoir à toi, Esther Rodriguez. Bonsoir à toi, Océane, maman générale. Bonsoir à toi, Angélique Harry. Montema ya batu ya DJ Love original. Maman ya banana bisoba, bonsoir. Bonsoir à vous tous, re-bonsoir na Manuela Kitoko, re-bonsoir na Zomondele Fabienne Landoula, Fabienne Makaya, bonsoir. Donc, tozo continuer.
Tozo continuer. Je vais remettre par rapport à respect la marraine parce que elle a eu un appel. Yombino mo boyebi donc asilisana biso ya na biso na respectake mingi. Asilisana biso pongana zo abatu mususu baza na ligne bazo zelanga. Pour ba meka ko intervenir na tina ya album ya désolé ya artiste musicien Héritier Watanabe. Ce soir on parle du titre qui vient de sortir, ça fait même pas des jours, de l'artiste Héritier Watanabe. Donc, allez-y, téléchargez, écoutez, parlez. Donc, essayez de donner votre avis. Bokene na YouTube na Héritier Watanabe. Boko Zouango Nyonso, il a à peu près dans là maintenant, Bafan est presque 100 000 hein, abonnés. Donc, vraiment, allez-y, abonnez-vous massivement, massivement, massivement. C'est très important. La marraine Naza toujours en ligne. La marraine, pardon, Yaya Balé qui sont cause du message nanga. Oh, rappelez ngai, petite sœur Esther, bonsoir à toi. Donc, tozo kende parce que Lélo, on parle de l'artiste Héritier Watanabe. Brenda Lamagma, tu peux m'appeler sur WhatsApp au numéro que je viens d'afficher. Oh, Zomondele, elle est là. Allô, Zomondele, madame. Bonsoir, ma chérie. Nakota ki live na bossa na ko signaler yote. Encore yo penoza FBI. Pour l'instant on a té haut-parleur té. Maintenant on a haut-parleur hein. Oh limbisanga zona nga yo santé a bien té on a mono mikolo oteko. D'accord. Bonsoir Zomondele. Bonsoir ya bonsoir batu bolanda biso malgré santé hein. Moi kokosono me. Nzambi azana biso. Bon, blamba sujet zanignon. Sujet zali concernant titre ebimaki avant-hier il y a Héritier Watanabe désolé. Batu bakoye bisanga pourquoi poni kaka titre Héritier tandis que fallait abimisi non. Fallait pas abimisi ouais c'est ça on peut. Mais lelo na sali makambula il veut plus pour Héritier parce que désolé en fait a blessé qui biso ba maman. A blessé ba future maman, a blessé pe ba jeune fille. Alobite avant continuer carrière na ba condition moko ya malamu, a préféré à transmettre message na loyembo. Pour ce que zolo baba tu comprendre sincérité na yetu. Oui. Batu bo yoka musique wana ba comprendre message ni Héritier passif. Toutes les façons Héritier azo meka ko changer, musique ni pezongi suma sima pour ngai. Bon, a changé car beti ni abna oki ngo voma beti on sa vous mentir beti bien. Nathalie Pelelo na mona ki ba Régine Ilunga leka ki na bobo belo ba leka ki pa vele news Samarilo. Et nzamba zala na ye ameka kozonga na ligne ninga zaki na musique ni o voma ba nyeso ba ne ko s'attendre que Héritier soka bimisi ya koya boye. Tout le monde il le Héritier début moi carrière na plan na moi retard par rapport à ma fabrication na un critique qui était pour le pour ba comprendre moi erreur mo etalamaki. Héritier tsunami maman na héritier pe ba bêtise les cas biso nya stofini héritier par rapport pour erreur mo boye mo kwa salaki wa yebe etikaza chanter bon na souhaiter ka que du bonheur félicitations de mbimi kitoko na CP nzamba pambolé à continuer bongo à kende sous de liboso. Mais deuxième chose encore pour na fali blanda batu ba la biso ba yeba ke nzembo alfali abimisi oyo eza nzembo na ngai donc et ça dit bien vient dans les king chapeau to beti kabito doche de doigt na liboso boy chapeau de champion yo kanze mwana jaloux donc la poti tunangani blanda tunangani madame moka finance kinzoka ndeza yo azopo nino sala biso boy ko boni si ko tunangani nze mwana zomutelinga ka papa na nga zomutelinga ka papa na ngai azong senga ka père nanga franco wana nze mo père nanga azong senga ka nze mo nanga père nanga beto na rythme nanga na bunda nanga ningi na linga ka sala donc na satane ku de te ka okota rythme ya kala mais et ça li bien ni kala la pauvre ozi panamba mbongo ya opodi déjà fali si ko nze mbongo abeto ngo mana rythme ba mère na biso na raisonner mère donc félicitations encore donc ça vous mentir abeti bien ba kende déjà ba mystère na il faut linga bango bakene liboso na musique mais hérité ameka pour rattraper des erreurs na mususu to yo ka musique to consommer to sel ba clip il y a pas de souci dans un problème à mon touté
Et lelo mukola lelo po bayeba yo kala zo mondele obanda kotema musique ya héritier Watanabe. Donc depuis na solola kina yo wana 2 jours passés oyoki désolé donc lelo ofongoleli héritier Watanabe mutema. Et na fongola ki déjà sotali vidéo mon ça ki jour wana na teki déjà ben na linga ben na teki ben na fongola déjà OK. na fongola déjà mutema blanc pour na baba ministère de sofo doté la bomba promotion ko moni lo na sela ka wera na faire na kina voiture faut aussi la bomba promotion ko biso ba na shi ba zebele ba musique na bango so dosa promotion ba tibele ba oye ba ti ba découvrir ba tout sous et ça la bien génération ont changé. Zobondele voilà. Balobi obala mundele papa na biso Julien na pesi bambote sika azali ba bonsoir po aza mundele akoyoka bambote talwa mbote Blandine mbote na yo. Merci Blanca siko tunanga nini tout justement il faut qu'on parle un peu parce que na mona tout à l'heure na mona ki ba tout non que na polémique teza polémique na mona ba balobio elle a dit ba zoba boyo kanga bien so ya Marie lo ba na olonga téléphone boyo kanga bien boyo kanga bien toza na féminin na marque qu'il est jamais na ko ba que elle a dit mon mari boyo ba zoba ba elle a dit on est à bino moko na boyo kaka boyo ki to na tia ba président elle a dit eza bato balinga babanda ko loba blanc babenga na mama il est travail no yo tengi la biso na verbe président kaka ba no conjuguer biso kaka lelo kaka je suis tué il est kaka no tengi la biso ki do ba ki mate ezamba na bino suka blanc na lobaki boy pona corriger na bazoba o ba no yo komela nga ponga nga français ko tanga tina na complexe à français na lobaki mon mari écoute regarde cette femme elle a dit regarde Chantal elle a dit j'ai dit que Chantal elle a dit oui na lobaki boy regarde Chantal mon mari regarde Chantal elle a dit que moi je suis pas mon nom ils sont pas dans cette maison donc mon mari j'ai dit à mon mari c'est mon mari il est donc bon yo kana soko na bino nyoto o kile kuma elle a dit zoba liboso il est très liboso et ça ma Chantal yami balé Anelka ba o mususu na na oyela ba ngombala sima ko ba pekitinga ba bina nga page yana dicté okumo kele ba problème ebele tika makambo yo vanda tranquille donc ba pekitinga ka ezaka par rapport yi eloko mo yote koleka awa eloko mo yote koleka na tongo na koyanga mona expliquer ba zoba elle a dit mais oui elle a dit Chantal elle a dit il est très Lobina pesa yo mbote aziote depuis ton Manuela kitoko ndeko na ngai na maladie bimo comprendre que malade abasi ya babela malade abasi malade ya bokono donc malade ya bokono ndeko na ngai nazwa ki yote na moyi na mona ki andra ke leka ki bien na papa John upeya ki batu ya ngwana ndi ba message ya defo binisa tala ba commentaire au moment kamba komelio très important vidéo ça qui lelo vraiment j'ai trop aimé blanc blanc vidéo pour ça la lelo franchement rien à dire oh pour ça là qui lobby na edita yo rien à dire na préciser les sous bien na moi ba to ba ko côté la biso kuna pa Marie lo ki do fingi bino ba to ba miso ba bido fingi bande ko ba leka ki ba lobaki malamu merci mais ngai Josiane ko leka pa na music star et ça là kinga bien pour chata il est quand attendait que non ko fingi kuna na music star asatanda kitenga na manuel to kotaki bon partager vidéo parce que tous les téléphones sont occupés mais bon partager vidéo bon message na passer bino ngana za na regretter pour nzima kiti to beti ka wonga na manuel do beti botu na nzima kiti ke do côté na page on a vidéo live ya love ya jour wana banem les news abana osala ba live non c'est la live a bongote donc esenga ka ngam na sala eloko bongo na manuela donc ngana manuel fait do sa bloc bongo blanc parce que yo yebine do sa ki fait ka do côté do také donc live a bon mutapesa ke ngolengi ngana manuela mutakomisi live a bon non mais salamati na vie nano salamati batu bato luka ngo babina le salamati donc ezeka ngana manuel fait do sa eloko bongo na tele misako to tele misaki na baya ka kuluba akimi na tane tout deuxième troisième chose nazo ni sasiona ishaka zulu ya ndoki bakangie ndoki kuna pasi mo boza na bimisa komba page asia ngwe botala ngo bien bakangie ndoki blanc ba oto kanga ndoki boyo kanga bien fi moko be komo na ye page moko mo nango Milan Edwige de l'or boke kotala ndoki ya shaka zulu aluka 60 na yaka obiyoni so bomona yaka bi ata ba bonete ana mwaka kinchodi wabiso ko teta tiena mundele ça va doto so ana bango aiza ya koina biko mama to mona kabino to tala kabino sana sikte makaso sana ba bonete to tala kayo to yebi to mona tiena ka yemo ko komela biso na ba page ngabi déjà star ko ba no komela bino na saba commentaire ti star ko ba na ko
sacrifice bino te. Yo ndoki olia ya na bino. Omoni yo za tranquille ko kasi na bosa nyo na bosa na mutite za mamingeni. Eza mamingeni mama ba geje. Auto tina mutu afika ngabana monda te ko tete na fandi bona mpedi boma na yo fingi leo na za makama irite mais na expliquer moi mutie. Na expliquer mon kibo comprendre za liboma te mamingeni na tina ki mutu so afinga ngai. Eza kekete na bombe lia ngo mamingeni na oyela yo mama ba geje mama ba pululu mama na koyela yo. Nani sutu kizenga na musutu na sikte boyo kutu na fulo te babina ngaba ivoire babina ngaba opio makamte na fulo te babina fulo te siko ba ivoire wana oyo luka ki bango c'est laisse pour mona ngana bango nde ba mona nga star na bango avi te ba mona ke ngana apesa le king yo zoba yo musutu na efulama lo kinde le king ayo abwaki kuna au sentir o kinde mo bete li père o kinde banzemo akala bazongi singa ikaka be na ngale king abaka ko zonga zo na mono zo singa banzemo linga banzemo akala mingi na beta risque na mono ko banzemo akala. Na satandete mena leliango bozaka elle est jaloux nazo bina ngo kaka na ndapu ne na zabwe hérité pe nazo yoka ye mama désolé na yoki mama nazo yoka na minute oyo bolali oh kuna musutu ki jingi wana 1 kilo 2 kilo na za Belgique omoni yo bana kena nga otangi sujet bana kena ngo za sujet te mo kena kimi na nga nzamba seba mama baleli babengi nga baleli na koya so na ye na koya osisa makampona o esika la ki jour na sala video o video eza supprimer nzamba video mo bena eza supprimer na tongo video wana na koya kosilisa makamu nango na video eza supprimer na koya kosilisa ngo na ko expliquer bino pourquoi video wana eza supprimer pour moi na supprimer video wana nta tinzinga te ni gauche ni tata ni mama ngam na supprimer video na supprimer ngo pete ezali na ko na YouTube nanga mais na koya na bosani te après so na ye wana tiki na ngai na zone na nga makambo nango na sala ka normal boza la surprise do sa makambo na biso da tipu do tiki na biso makambo na te mais soko ebisi mutu na tiki ntocho musapi na liso moye bisa mutu na tiki ate podo kumi bazoba te doza suba doza ba bufante blamba kumana muto sala bo ya koya to yeli ko ileta nzimete do ko telefona merci na batu bolanda bolimbisa nga tije na bela ti mususu na kombe kwa sufi mobwe akota jour na pa marilo ba tije akoti na webele fane kana expliquer bazoba na ke na zoba te na za mwana ona na leki ana bande de l'école blanc na leki na bande de l'école. OK, merci beaucoup. Donc bango bazoba na ba ele na bango wana ele wana c'est une fille. Quand je dis elle est là, c'est une fille. Je parle pas de donner pour un garçon. Donc je parle pour une fille. Elle blanc va comprendre. Donc il y a un blanc va continuer musala kitoko. Ça la promotion il y a un hérité mais on préfère aussi tout monde nzembo ba ba yo mona ba yo comme mwanda. Ningi na tia nzembo ngo et puis ndenge toto sana grâce. On sait biso be pali pe do yo ka moi pali na éducation na promotion hérité ça grâce mais ba biniti même temps on sait biso ngo ça la biso pe bien kaka ya donc voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci Zomondele, maman Lucas. Bah, gros bisous en tout cas. Bisous à toi, bonne soirée Nadine. Merci beaucoup Zomondele. Hop. Voilà, boyo ka Zomondele. Donc, tozozongisa nzembo oyo artiste na biso. Avant nazongisa nzembo wana, j'ai besoin de faire intervenir quelqu'un. Avant là. Avant vraiment, alala. Moi, j'aime bien quand je parle des choses, il y a les gens qui confirment et derrière, il y a les gens qui peuvent intervenir aussi. Parce que normalement, là, il fallait normalement 22h, 22h30 passé. Je m'excuse pour le retard en tout cas. On parle de l'histoire de Désolé de l'artiste et musicien héritier Watanabe. Voilà, donc si la personne peut répondre oui, si la personne ne peut pas répondre, il n'y a pas de souci, hein. Voilà, il n'y a pas de problème. Ok. Donc, Brenda la Magma, tu fais signe s'il te plaît, ça la bango signe, hein. Pona continuer. Babi Spiritas nde makambo. Les Spiritas, allô? Maman présidente, nazana on a privé, hein. Bengelanga nanu eye parce que eye a okomo pia ankanda. Kishasa bozela nanu maman présidente à côté. Bino bo sala moi sa pembe. Maman présidente. Na ebiso dega biso bakasanya ni oye.
Donc, Zelanatia na haut parler, maman présidente. On a 2 questions kaka ebelete. Grâce Mbisa a lobby presque tout. 2 questions kaka. Nazote on a haut parler, maman présidente. Voilà, mesdames et messieurs, me voici là. Je vous présente maman présidente Régine Ilunga de la team Wata de Goga Moto Natembe. Bonsoir, maman présidente Régine Ilunga. Bonsoir, Blandine Osaka. Bonne santé. Ça va. D'accord. Maman présidente, Nabandaki déjà moi Kalanaza, désolé pour un retard. En tout cas, Tozo Solana Likambu ya Nzembo Oyo, artiste Nabiso. Attendez Kinshasa, bordel, botika batuko nanu. Oyo artiste Nabiso, abimisi héritier Watanabe, Bodogo Moto Natembe, la pogo la magma. Kaka nenga yebinde to bengela kaye. Okoki koyebisa biso, oyebi mukolo wana tonga na studio, émotion. Émotion makasi. Azo yemba Nzembo wana ya désolé, azo lela. Mais, bah, comment signaler vidéo, s'il vous plaît? Pourriez-vous mettre le cœur, s'il vous plaît? Donc, maman présente Régine Ilunga. Yebisa biso na nou moi mouke résumé en Nzembo wana, s'il vous plaît. Moi, je dirais plus, la chanson, vous avez tout compris, c'est la titre, c'est désolé, Astingi, pardon, voilà. On n'a plus beaucoup à dire sur ce sujet. Pour qui déjà ma parole, suite à ce qui s'est passé, notre artiste, il s'est excusé auprès de ses fans. Je dirais plus ça. D'accord. Donc voilà, on est désolé pour tout ce qui s'est passé. Pour ce qui est maman, pardon. Parce que biso wa maman de Tobo Tarabana Nibad. Donc voilà, on va être bref sur ce sujet. On est désolé. Nazali awana fondation ONG Mireille la japonaise oyo alandaka ndeko na biso artiste musicien na biso héritier Watanabe na utaki kolanda pe la marina. En tout cas, on est tozo benga ba grande dame dans la vie, hein maman présidente. Oui, au grande dame, on moni lelo na sepeli sibino, na ye na liputa. Na moi, et ça la moi genre yo yebi. Donc vraiment artiste musicien héritier Watanabe, Régine Ilunga était toujours présente. Pour un artiste naïe, abunda kapon héritier Watanabe, y compris Bobo Bello il soit mokonzi. Ce n'est pas pour rien héritier Watanabe appelle ça même Régine Ilunga maman présidente, aloba na Bobo Bello il soit mokonzi. Ça veut dire il soit mokonzi à contrôler partout. Aye baka we madame na ya mabe aso contrôler, appelle CP rapport. Régine Ilunga, ça fait combien de temps à peu près aux apemeni à artiste nabiso héritier Watanabe? Oh, ça date, hein, ça fait 18 ans. Hein. 18 ans, waouh! Eh ben, tu es fidèle, hein? J'ai connu héritier. J'ai connu héritier chez mon vieux Werason. J'avais pas encore des enfants. Aujourd'hui, mes jumelles, elles ont 16 ans. Et ça fait 18 ans que j'ai connu l'artiste. Et ça fait 18 ans que je soutiens l'artiste. Waouh! Waouh, j'ai plus rien à dire là, j'ai fermé carrément ma bouche là, c'est pas possible quoi. Je suis restée bouche bée. 18 ans. 18 ans. La plupart des fans, quand il y a quelque chose qui ne les convient pas directement, ils démissionnent, ils commencent à critiquer l'artiste. Mais toi, tu as été toujours fidèle envers une personne et qui est quand même ton frère, l'artiste musicien héritier Watanabe. J'ai bien vu ma prestation, Moussousou Ezalaki na Kinshasa, na Angola, yo na Willy Gaba, na... Tu vois un peu? Gabachou, Gabatou. Donc, moi, je suis là pour l'artiste. Hein. Yé na lingaraye na mamnene, ma bena, ma lame, moi, je le soutiens. Moutou, Azaka, on n'est pas parfait, en fait. N'est autant bon araboué, tout ça, pe na ba défaut, na biso, ba makamama bé et tout, mais quand une personne, il sait qu'il a fait un truc qui n'a pas plu à ses fans, il s'est présenté pour s'excuser. Donc, on est obligé d'accepter son pardon. Donc, moi aussi, je suis désolée, en fait. Merci beaucoup, merci beaucoup. Régine Ilunga, quand même, question na ota ko poser grâce mbizi. Ngana garde ka liloba moko, alobi quelques secondes erreur ya vinaye, eza lokola muta koti boloko ya plus de 10 ans. Ce qui n'a formulé en go bien, évidemment.
Ouais, c'est bien ça. D'accord. Donc, et pas inayotan ozo. Oyebi ke mbala liboso. Moi, j'ai vu héritier na Kinshasa. Yokuto yebi déjà yozananga hier nyosto sololaka. Nazalaki na résidence héritier. Il était tellement sténié. Azalaki moral bas pena moral zéro. Azole la bi eloko nini na sali. Nga mwana etike l'héritier de la musique congolaise. Li kamuni de komelingai. Mais quand tu attends les mots de l'artiste musicien, Azolo balobi que quelques secondes hier kaka pona makamunaye parce que muta parfait azate biso nyonso to bata ba bêtise. C'est ce que je suis en train de confirmer. Biso tout to bata ba bêtise. Ezali erreur muta salaki. Alobi comme le la 10 ans ya prison. C'est quoi ton ressenti en tout cas ressenti na yo ezanini par rapport ya moi liloba wana bimisaki en tout cas. Là, moi, je dirais plus. Donc, héritier, Azana, ma frère, ma grand frère, Oyaye, Obalingakaye. Alors, dans tout ce qui s'est passé, il fallait que héritier passe par rapport à ma fan pays public naïe. Faut comprendre. Donc, c'est juste ça, des sujets du genre que, à ce qu'il est, parce que, à ça, là, qui m'a bé, surtout ça, ma maman. On comprend. Là, mon tour, là, qui est collé na maman, à l'ingraté, à souffrir. Et l'objet de belé. Au moins, lui, ma kambunaï à sala et des cas en public, il y a un mot va condamner. Mais il y a des gens aussi qui font le même truc en coulisses. En coulisses, tout à fait, oui. Voilà. Les gens va télémer là, si j'ai héritier, ma kambu héritier, oui, je suis bien d'accord. Mais bango, bata la paix va passer là-bas. Le passé, oui. Ou tout, on a passé là, dans le papier qui est avec tango ou quoi que ce soit. Non. C'est un être humain comme tout le monde, oui. Un être humain comme tout le monde. Et puis, la vie. Là, mon gars, c'est un pardon, on dit ma pardon. Au poteau, et puis, l'objet n'a bisoté. Tout à fait, oui. Mais là, c'est what, bah, c'est pédi, bah, bête, ma boko. Oui. L'objet, c'est quoi les arnaques? Et puis, là, on a la bango, tout ça, la droit, on l'a. Ah ouais. Très bonne question, oui. Point d'interrogation. Donc, voilà. Moi, je suis là pour héritier, hein. N'a pas pu ça fait 2 ans, 3 ans que je soutiens l'artiste, ça fait 18 ans. 18 ans, maman présidente. Et beaucoup d'expérience. Donc, là, président, voilà. Donc voilà. Merci beaucoup, maman présidente. En tout cas, na sepeli makasi, je suis désolée, na kota qui n'a retard. Comme nous avons il fallait na kota avant. Mais je suis vraiment désolée. On est là derrière, en tout cas, l'association Yamine, les maman na biso responsable. Bazoya Kolobanati, na artiste na biso héritier Watanabe Mutaza Sango Azate. Tout le monde est dans la bêtise. C'est que moi, je demande na peuple congolais. Ba consommer ba landa maloba o artiste congolais a lobby nati na nzembo wana. Moi il m'a fait pleurer, il m'a fait beaucoup pleurer. Par rapport aux interviews, par rapport aux dires des gens, j'ai suivi des commentaires. Là, je suis fière de nous, le pardon a été accepté. Voilà, on l'a dit hein. Oui, tout à fait. Donc le pardon de notre artiste a été accepté, c'était juste en fait, c'était beau demander pardon au Salim Zembo, je suis désolé. Monsieur public est bon, il pardonne à autre, mais c'est qu'on annule. Voilà. Donc, les paroles et atteindre ma fan, pardon, c'est ce qu'on voulait en fait. Ok. Merci beaucoup, maman présidente. En tout cas, est-ce que vous avez un projet moko boye ou bien programme moko dans les jours à venir, étant donné que toi, on a un système, il y a couvre-feu et que pour l'instant, tout le monde est enfermé. Au plus tard, 21h, 9h du soir, il faut que tout le monde soit chez soi. Donc, sauf si ce que Zali Makamamoussa là, il faut que tu justifies ça. Est-ce que programme moko quelconque qui est Zali pour un artiste Nabiso, héritier Watanabe? Oui, bien sûr que oui, parce qu'il est là. Il a juste sorti l'album parce que je suis désolée, ça fait partie de l'album Mi-11 Mi-2000. Oui.
Mais, Voilà. maman présidente Régine Ilunga, vous savez quand même, j'ai eu le temps d'avoir un entretien professionnel avec l'artiste héritier Watanabe. Il m'a dit ceci parce que yo yebi, mais batumusu ba yebite. Il m'a parlé ceci, Blondine, je ne peux pas anoke quand faire semblant na bato balinga kangai, na sote na senga ba mama bolimbisite. Azala Voilà. to abota te oyo atangami mwana mwasi que ça soit jeune fille. Il faut na senga na no bolimbisi po na continuer carrière na ngai na ndenge ya bo propriété. Yango wana artiste a préféré bimisa nzembo titre ya désolé liboso po na nini asengi ba mama pardon. Maman présidente natiki oloba limbisa ngande na katuyo. Donc, moi, je dirais plus, il a blessé ses femmes, son public. Il a demandé pardon. Moi, je dirais plus aussi, moi, personnellement, je suis désolée. Moi, j'ai pardonné. Donc, ouais, surtout attaquer une femme, hein. Tu as voilà. pardonné héritier Watanabe, oui. Voilà. Après, tu as toza ba maman toza ba responsable. Comme emelo rombo nef mwana mokili. Oyebi te so robota sata to démon. Dans le oyebi te so robota mi ange ni démon. Le robota ni ange. Zana ligne à ba maman. Parce que les enfants c'est pas donné à tout le monde. Donc voilà. Merci beaucoup maman présidente. Nazalaki na besoin ya bobo bolai ya mokonzi. D'accord, merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup maman présidente. Ba cœur. Merci beaucoup. Nayeli bango liputa tokos. Toza désolé. En tout cas na sengi ici. S'éclater partout dans le monde entier. L'artiste héritier Watanabe abima na ba polémique, ça va faire ok, presque une année, hein, maman présidente. Désolé. Toza banzemba tête ndai, banzemba ba Rachel Futa, ba Kayot Kabika, banzemba Fanta Fofana, banzemba Manitou, le mec il a tout donné, voilà, il a tout donné. Tout à fait. Il a dit, il a crevé pour ça, il va tout. En fait, c'est une façon pour Héritier Watanabe pour s'exprimer. Carrière. Doba, ma chérie. Oh là là, tu me fais. Tu as envie de me faire pleurer en pleine live là. Wow. Tu as envie de me faire pleurer, s'il te plaît. Oh mon Dieu. Parce que Wata, il adore sa mère, hein? Il adore Yabit, oui. Désolé, non! C'est l'époque de Héritier Watanabe. Eh, maman présidente, Limbi Sangaï, parce que comme on y a que biso, surtout Ngaï, Naza, contact pe na Kinshasa, tu sais ce qui m'a fait plaisir, un artiste Héritier Watanabe. Apekisi batu nyonso ya latimi wata basa l'émission, ba chrétien mutu te alobi mutu moko ta sa l'émission. T'as vu ça? C'est bizarre. Alingi te. Alobi na boyi bo le kanaba site bo loba bo comparer, je ne vais pas avoir na ba problème na batu. Alingi normalement, désolé wane kota ba mama ya monde mobimba, mama Rachel Futa, omoni mama na biso ya ivoirienne wana. Oui. Voilà. Merci beaucoup, maman présidente Régine Ilunga. Nzambe abatela yo na banana. Respect à la femme, je te dis, Héritier Watanabe a toujours pleuré. Et moi, ce sont tes larmes, oh, qui na 2019 ne revenir nga na matoi. Bimi. J'ai compris, n'a pas si malamoko allusion, en fait, co-illusion. Nandenge na kota artiste, elle était bas. Il était vraiment bas, lobi, non, c'est pas possible. Blandine a limbisa Blandine, c'était pas de ma volonté. Bon, limbisa ngai. Mais comme à Koki, ata sengi pardon à bémission, et zo se firent batouté. Et moi, j'ai fait vraiment chapeau na artiste et musicien héritier. Ah oui, au moins du là. Nanzembo, chapeau, bravo. Tous les jours. Moi, il y a pardon,
Voilà. Merci beaucoup. Merci, maman présidente. Ouais, moi je vais te laisser parce que demain il rentre en ligne. Hein? Ok, d'accord. Tu peux dire au PDG de me rappeler ou je reste en ligne comme ça avec toi. Ok, ça marche tout à fait. D'accord. Voilà, très chers internautes. Vous venez d'attendre, vous venez d'écouter maman présidente de la team Wata, la Golga, la Magma. Donc, c'est maman présidente internationale, Régine Ilunga. Celle est l'unique personne que héritier Watanabe a pu baptiser comme maman présidente, Régine Ilunga. Donc, vous venez d'attendre, vous venez de comprendre ce qu'elle a envie de transmettre, ce qu'elle a eu envie de transmettre comme message. Elle demande juste à ce que vous pardonnez, à ce que vous excusez l'artiste musicien. Personne n'est parfait dans ce monde. Personne n'a envie d'avoir de problèmes sur quoi que ce soit. On a tous besoin d'évoluer, peu importe l'endroit où on est, peu importe où est-ce qu'on vit, peu importe la famille d'où on vient. L'artiste héritier Watanabe pleure. Il pleure. Il n'est pas genre sans foutiste, Nassimaya Jack Daniel To, vodka, non, hein? L'artiste musicien Watanabe, moi je peux vous le confirmer, en voix vif, moi, comme vous le savez, j'ai l'habitude de voyager. Il m'a invité à son domicile. Il n'était pas bien. Et je regardais à travers son regard. Il savait pas comment parler. Il savait pas comment transmettre comme message. Peu importe les émissions, c'était pas suffisant pour lui. Peu importe les interviews, c'était pas suffisant pour l'artiste musicien. Peu importe les gens qui disaient, ok, j'ai compati à la douleur, ok, on comprend tout à fait, non. Il a préféré, avant que son album voie le jour et la nuit, de pouvoir parler, de pouvoir demander pardon aux mamans internationales. Comme moi, je suis maman, c'est pour ça que je suis venue vous faire plaisir, en m'habillant en pagne comme une maman aussi, parce que je suis mère de famille. Je suis mère de famille aussi, en venant m'habiller en 3 pièces, na super wax, évidemment. Donc, pour na artiste Nabiso, maloba oya bimisaki, pasi oya yokaki, douleur oya yokaki, a préféré erreur ya mukolo moko eza lokola 10 ans ya prison. Eza lokola 10 ans ya prison. Merci à toi Manuela Kitoko, vrai chéri, oni britannique oyezo mondele. Ça veut dire que les 3 mousquetaires, on est ensemble. Ba gros bisous bisika bozali nzambe akoka kobatela ba famille na bino. Voilà. Donc l'artiste musicien a transmis son émotion. Il a transmis son savoir-faire. Bino nyonso quand papa na biso we ranson na suivi maman, suivi mampata. Quand je vois de l'autre côté, je vois Golf Kizola, dégâts matériels. Vous savez c'est quoi? C'est le fait de comprendre Esika Mutawuti. C'est le fait de comprendre Bisika Towuta Biso Batamukili. On ne peut pas faire semblant pour faire plaisir aux gens. Mais héritier Watanabe a préféré pleurer. On va écouter ensemble et ensuite Nakotange la Bino, Maloba Oyo, la Pulga la Magma héritier Watanabe, Atiaki Nanzembo Wana. Boyo Kanzembo Wana très bien. Désolé, il y a héritier Watanabe. Nakosenga Esther Rodriguez, Fabienne Chou, Fabienne Andoula, Fabienne Makaya et tous les gens qui sont avec moi en ligne. Merci à toi pour les partages, Manuela Kitoko Zomondele. En tout cas, beau partager parce qu'on n'est pas là pour les polémiques. Il y a un temps pour tout. Là, je viens parler par rapport à désolé artiste musicien. Oyo réputation naie et bebaki oyo makamunyon so ba maman basilike la kiye. Soki biso tolobite mutakolobe l'héritier Watanabe azate. Ya atie miziki, atie maloba. Bongo biso batamokili tolobe nini. Bongo biso ma maman to transmettre nini. En tout cas. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Hein? Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na bakubali kelenge ya combat Congolais TV vraiment ngamo la zana chaîne de kitoko ya boss na so jipe kia mataka e boss de boss ya nyama ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso jipe kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiama les boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où Zolanda Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na bakubali kelenge ya combat Congolais TV vraiment ngamo la zana chaîne de kitoko ya boss na so jipe kia mataka e boss de boss ya nyama ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso jipe kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiama les boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.